Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée. Ba supporter bagangi. Ba supporter bagangi makasi. Fati béton, fatinde makambu. La G20, le grand sommet COP26. Le chef de l'État dit un mot. La RD Congo est le socle du développement mondial ainsi que de l'Afrique centrale. Toute la résolution que vous cherchez ailleurs, vous allez le trouver à la RDC. Quant à nous, le chef de l'État dit nous sommes bras ouverts. On attend celui qui va accepter de travailler avec nous. Nous allons travailler avec lui. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya, le grand calibre Moupépé Yassika, Ayeli Soussou, accompagné de son président Aïe, Jean-Marc Kabound Akabound, Bengisi Bana ya Kinshasa, Bana ya Mokini Mobimba, Bao Bazwami Bongo na Mabele ya Kinshasa la belle. Bissotou, derrière le grand homme politique, derrière le politicien de l'Union sacrée, Bissonyoso, maman, papa, Yaya Mobali, Pemosi, Tokeyin Zela ya aéroport Yanchili, Ponakoyamba, le roi de l'Afrique, Fati 13, l'homme à toutes les résolutions, Yewana Koko, ma ville à Kinshasa, le 4 novembre, na 9h. Et kozala bongo na mokolo ya jeudi na yango biso nyonso ndenge lobi baike mobondo zela aéroport pona koyamba les léopards du Congo betorme bakomesana. Take my horse to the hotel room. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro avec Papi Kamwasi, Molobeli, Yafachi, Beton, Fumu Waditunga, Mwana Yasuka, ya Mama Marthe Kasalu. Tokutani, Lelo de Soussou, je vous informe qu'il y a un qui quitte, et pas Yowapi, n'a pas à mon tour, n'a pas beau frère Nangai. Pour biso to bala ba côté bandundu ne to kiti le na mabele to tala ba beau frère na beta pe tout côté musique tout na pe c'est ta mambote adolo donc ata beau frère pour kilo l'esprit a bien malgré le baka mabe alobi ki ya ko sala tout investisseur bayate donc le ka ba investir ba zoya na tena mon dire yende responsable ya ba makamebele ya blocage côté ba investisseur mais bon to yebi ki to ko buka bakalo wana kala mingi te fati déjà Betty Masolo Kitoko. Chers internautes, pour aucun mois, dans le barabé Marmandou l'été, dans la culture, mais dans le Bélarango sous mini-minité, mini-mini politique, malgré la politique, c'est une toto global, y compris de la musique, ils ont la carte politique. Dans les pas musiciens belé, botique à la France, bon changer ma pays, ou carrément, bon bête la musique dans le Canabino, net ici dimanche, et Kouhinda. Na kikwit et c'est kanazali boya okuta de roi de la forêt où ranson dimanche on a stade à kikwit okuta mama Shabani okuta frère Patrice Mboyi Musoko bo panza sango bo kabula vidéo oyo na bana nyonso ya mayumbu oyo nyonso baza ba uta quelque part mais baza na kati ya kikwit bayana ba on a stade ba okuta où ranson bokobina kune kozala fachi na fachi kune ko yinda mabe donc boya na bino déjà na boboto na esengo ka moi c'est tu le moi invité bino dimanche oyo boya na bino boke na poto balingité boke ne boye balingité alors bopeta na mboka na bino to boya na biso na concert kuti ya ofele to boya kotala wera kaka ningi salaka. Voilà chers internautes, en dehors de ça Togoïm Sabino qui est le chef de l'État, les 4 Oyo, victoire diplomatique, à la question dans le monde entier, comment ce pays est considéré, comment il est considéré, donc il n'y a pas match. 40 députés, chers internautes, Batiki Moïse Katumbi sur 70 députés. Donc majorité Bakei. 30 batikali to fongola teke na ko bet la no de solo makamweleki
Mais je vous informe déjà que Moïse essaie à zoomer la katanga, donc la queue entre les pattes, ni trompette, ni tambour. Voilà, chers internautes, Mamou National à l'Otindoto. À l'Otindoto, Basolina Franco. Oisa Bassine de Morte. Bon, émission est bandit. Mbote na bino nyoso boza kolanda tindika télévision na kobanda koloba na Angèle Mpumbu, député honorable. Merci na assistance, merci na participation na komi kikwit na ba moyen oyo yebi et salamaki kaka ndenge salamaki mais ça musala ya l'état eza ba musala soda ba bengisi yo okomi salama musala réclamation après to komi kikwiti. Chers internautes, dimanche oyo na bengisi bana nyonso ya kikwiti bo panza video son excellence Nana Manouanina Kiumba botalaka mutu kombo Nana Manouanina mwasi oyo bawelaka na bakonzi na ba leader pona kabesa mutu mulongeshi wa kalasa triple brassard fumubuku. Nana Manouanina Kiumba akozala ye moko na stade dimanche oyo na stade ya Kikwiti. Les rois de la forêt lobi na poto ba moyina beta na ko beta na mabele na ngai. Mama Chabana lobi ba moyina beta na France na ko beta na mabele na ngai. Patrice Mboyi Musoka ba moyina beta na France na ko beta na mabele na ngai. Donc bota la 3 artistes na mbala moko na podium moko na 4e, c'est-à-dire Nana Manouanina Kiumba. Donc dimanche oyo na stade na Kikwit bozala wana epelé concert dali ya Ophélie. Et puis sika Patrice Mboyi Musoka azali et sika mama Chabanya azali. Donc na yebi kuna grâce Jésus Christ akoya to kosambela ensemble na stade ya Kikwit. Bo panza sama. Les 4 oyo chef de l'État aza kozonga ndenge azonga. Mais population lobi batonga kiyo mingi. Balobi Joe Biden ayebi yote. Ayamba pe yote. Mais je crois ba image lobi bo partager bo bino moko bo comprendre relation oyo chef de l'État aza nango actuellement na G20, c'est-à-dire ba pays ya minene ba décideur ya monde bota ndenge ba yambi Fachi comme président de l'Union africaine et puis président de la République démocratique du Congo. Ya kosamba ezate. Donc chef de l'État a été très bien accueilli. Ya mope ba congolais ba lobi na tour na bango pe ba kozela na aéroport ba lobi 5 heures ba kozela na aéroport en Chili pour le chef de l'État. Les 4 oyo boka la vidéo oyo. Les 6 sikoyo brebeke baloba ça la marche la muka FCC pa koti makamwana mais sikoyo pe na équipe moko boye société civile soki na bato IDPS balobi bango pe les 6 bako marcher pona pour soutenir nouvelle équipe ya CNI na yebite to kosuka wapi ekozala ndenge nini. Ce n'est pas un souhait pour vous aller affrontement pour ngai marche wana ezala. Baluka ba départager bango pour ngoluka qui est de calme accalmie ezala na ville ya Kinshasa. 40 députés, chers internautes, babendani. Ngai na yebisaki bino déjà. Moïse, je ne sais pas, c'est comme c'était un apprenti politicien. Décision, bazoramo so koza ja leader, même la décision unilatérale zwango, au tester leadership na yo, au tester pouvoir na yo, puissance. Mais déjà na yo qui est coqué
ba journaliste baye oh soki France 24 oh BBC soki nini oh boye ba kiti Lubumbashi déclaration ezali et pas ya Moïse séance tenante chers internautes décision est poétée et combien consultation gynécologique na Kinshasa Moïse avion à Kinshasa. Même dans l'aéroport, il y avait déjà des signes parce qu'il y a mais à comme l'aéroport en Djiri, chers internautes, ni trompette, ni tambour. Ni trompette, ni tambour. À Kitika Randengwana, Tina Babiro Naye, consultation. Naye Baki déjà qui est là qui a les sous-sautés. Naye Baki, Naye Baki déjà. Pourquoi est-ce que exact? Naye Baki c'est lié à positionnement. Quel est ce député? Quel est ce ministre à Olingatika poste Naye? Abo ma relation avec le chef de l'État, c'est lui qui a la signature. À s'attacher à Moïse. Oyo po zo mbongo siko faut que na Lubumbashi okende kozwa ozongi ba pesa ka mutu pe mbongo chaque jour te soko bengi plus de 3 fois ba kolemba yo mais tant aux en fonction vous avez la possibilité à vous moins 4 ou bien na yo en bonne et de forme na lobangi makaba ngulu na kapela yo loke musala okulia ngulu ndenge afoli ngulu benga na Lubumbashi na lobaki yango lisusu bon marché. Pourquoi tout le monde distraction? Attends, on a une logique. Na soirée, taillé mon gars, il kota kenda. Bateau, il y a un côté mon akaye. Ils appellent un cadre de la distraction, ils ont un cadre de la divers, ça fait partie aussi de la santé. Si vous avez besoin de vous avant d'anander à l'ongwa, ngana yeba ki kaka et kusuka boye. Moni yangwa ye, a sali déclaration mon côté, il y a zongi. La queue entre les pattes. Malembe, ti na Lubumbashi azongi. Avec maman na méchant. Bon, nous comprenons, nous est Niger. Alors moi, Niger, on a un grand méchant. Échec. Sur 70 députés, 40 va bien d'années déjà. Pour voir, on a loin. Madame, nous avons conflit quand même besoin de la signature. Qui n'a pas conflit dans la signature, ou à couper ça dans la police pour la sécurité, ou à cause de qui n'a voyagé, ou à cause de qui n'a ça bien, et puis là, nous avons mboka, nous avons dans la vision positive pour le changement de mboka. Si on a eu Moïse, on a la signature, on peut s'accaber l'icône peut chaque jour. On peut s'accaber ordre de mission, on peut s'accaber policier et le côté. Ba bendelie boule, ba lingelie boule. Je crois que nous comprenons les politiques à Congo. Politique à Congo, il y a quoi? Dans le cadre de l'apprenti, après ce qu'on a malema comprendre. Parce que nous avons besoin de faire. Parce que les politiques congolais ont besoin de faire. Bamfibi, babimi. Bamoni kuna signature, positionnement, avenir, miel, pouvoir. Pas balancer. D'ailleurs, on a balance. Na Moïse, na béton, na nale qui va mettre machine, non. Béton, hein? Donc, on a bendani, voilà. Moïse Azongi, Nakatanga, Mbunda te, guitare te, donc on a mis tout le monde. Et on comprend que c'est comme shit qu'on y a danger. Et on comprend ensemble les noms salami, il y a beaucoup de choses. Et ça sera la fin d'un quelqu'un. Il faut qu'on ait un signe de temps. Et donc, il y a le temps à faire. Malgré. Les gens qui vont toujours réclamer qu'on y a. Ils vont toujours dire que ça va qu'il faut qu'il racle ça là pour qu'on y a. Inondation, il y a damage. Basukali, Bamiliki, Loso, Semoul, Vivre. Alors, Moïse, vision exacte, signe du temps, et voilà,
Lelo, je crois, na évité ceux qui ont la pungi, à son na katanga, ni trompette, ni tambour. Chers internautes, les 6, bah, condition pour avoir une décision pour affrontement et zalaté relativement à la démarche pour aujourd'hui Salama, bah, côté Mibale. Merci Nabino Nyoso, Botali, émission à Lilo. Ils ont une émission tout ça encore pour le web, c'est bien que 40 députés balongwe. N'est-ce pas, qui bino qui a monde à makambo oyo caméra monaki après ba ko la kanchati donc yepé ya bala ko la malé mais à comprendre mais azala makasi ko sala regroupement parti politique na Congo futa na bannière solide ils ont ko sali orchestre bomoniti tala image na tsela kibino lelo batu bakondi batu banzuluki nous en ensemble escalade ezali banzuluki pona nini bilonge kaoki pona nini c'est qu'il y a des problèmes bokondi pona nini bonzuluki pona nini tala ba déclaration pour la wenge tolongwe biso mesomer tolongwe na biso totiki shibela mouvement na ye car si ya monati mais Katumbi a dit qu'il kozwa décision après la consultation nyonso yewanazo. Tant il est qui? C'est que les gens entendaient de lui. Voilà. Azongi. Ni trompette, ni tambour. Voilà. Merci beaucoup na fidélité. La tindika, la papika mwasi. Tokuta na dimanche oyo na stade bopanza vidéo oyo bandeko nyonso mayumbu bandeko nyonso ya Kikwiti toja koyoka les rois de la forêt Weranson boya koyoka frère Patrice Ngoyi Musoko boya koyoka mama Shabani tokopina ensemble tindika na sina komi déjà Nana Manouanina, et ça a commis déjà. Donc, merci beaucoup. Merci d'Angèle Mpumbu, honorable député, grand prêtre maire, moi si Pembe, depuis les États-Unis d'Amérique. Naïko, Nabino, Lelo. Pour ça, la émission de Bolingaka, na président Gilles depuis Kikwiti. Les locaux, vous avez la branche de Tindika, vous avez pu pour changer. Merci et bye bye. Les 4, vous allez aller dans l'aéroport. Donc, lobby déjà, non? Lobby. Vous allez payer dans l'aéroport, vous allez faire béton, vous allez faire que vous allez pour minimiser, vous allez comprendre que vous allez en Zambie. Dimension, niveau comme il colo makasi. Donc, ils ont passé pour l'année. Ils ont passé. Merci beaucoup. Allez, des gros bisous. Merci. Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée. Ba supporter bagangi. Ba supporter bagangi makasi. Fati Béton, Fatinde Makambu. La Javante, le grand sommet, COP26, le chef de l'État dit un mot. La RD Congo est le socle du développement mondial ainsi que de l'Afrique centrale. Toute la résolution que vous cherchez ailleurs, vous allez le trouver à la RDC. Quant à nous, le chef de l'État dit nous sommes bras ouverts. On attend celui qui va accepter de travailler avec nous. Nous allons travailler avec lui. Kongo boluka ki kobonga yango yo alors
le secrétaire général Augustin Kabuya, le grand calibre Mopepe Yassika, Ayeli Soussou, accompagné de son président Aïe, Jean-Marc Kabound à Kabound, Bengisi Bana ya Kinshasa, Bana ya Mokini Mobimba, Bao Bazwami Bongo na Mabele ya Kinshasa la belle. Bissotou derrière le grand homme politique, derrière le politicien de l'Union sacrée, Bisso Nyonso, maman, papa, Yaya Mobali, pe mwasi, Tokeyin Zela ya aéroport ya Njili, Pona Koyamba, le roi de l'Afrique, Fati 13, l'homme à toutes les résolutions, Yewana Koko, ma ville à Kinshasa, le 4 novembre, na 9h. Et que ça la bongo na mokolo ya jeudi na yango biso nyonso ndenge lobi baike mobondo zela aéroport pona koyamba les léopards du Congo betorme bakomesana.